Ta omoni batu ya FCC jusque là babana continuer ko rêver. Babanda boule que non, fachaza manipulable, babanda boule que non, fachaza sopeneni. Mais facha la kisi bango que non aza mwana politicien. Fachi a bloqué lobbying ya église catholique na FCC. Sabino le pourquoi Mouilanya na basengezi bakendaki kotala caméra pour nini bakendaki kotala ye. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona, Bukakwikla par rapport à Évangile. Alors babone na biso tout ba nyonso basuli baku ya Rolanda biso na minute ndenge to yebisaka bino ke non politique comme elengi politique comme gu. Alors na minute olela yo nanani. Ta omoni batu ya FCC jusque là babana continuer ko rêver. Babanda boule que non, fachaza manipulable, babanda boule que non, fachaza sopeneni. Mais facha la kisi bango que non aza mwana politicien. Alors d'entre de jeux Tourbe Telabino ma solo comment est-ce que Fachi a bloqué lobbying ya église catholique na FCC. Ezali bloqué na minito. Tourbe Sabino le pourquoi Mouilanya na basengezi bakendaki kotala caméra pour nini bakendaki kotala ye. Bayoki nini pe bamoni nini. Hein? Parce que toyebi biso nyonso ke non banda mukuna akota na prison jamais nemi Mouilanya atikala kokende kuna consoler. Banda edika pena akota na boloko banda Mouilanya akenda kuna kotala ye. Mais tozali surpris ya kotala ete nemi Mouilanya porte-parole ya Hippolyte Kanambe Kazembere na basengezi oyo azalaka ancien vice-président ya Seni va se retrouver na kati ya boloko bake soi-disant ko rendre Vital Kamerhe soi-disant visite moko ya réconfort. Alors que na se visite wana eza na main noire to yali na agenda caché oyo ezali simana to robeta masolo to expliquer bino yango parce que ndenge na yebisaka bino ke non politique et combien lengi. Alors papa ba Tshisekedi to papa ba Fachi abanda teka mikatete azalaka commerçante azalaka pena commerçante azalaka pena restaurante. Mais docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaka grand politicien, pas n'importe quel politicien. Tokoye Bisabino tweet il y a représentant un chef de l'État au Tobengi Kitengeyesu. Ye a tweeté à lobby aibisi batu ya FCC boy. Niaou na moi misu na ye ezalaka ndenge mususu na butu misu na ye ekomaka pe ndenge mususu. Alors so totali spirituellement parlant na moi kutu Niaou azalaka na ba difficulté ya komona ke na butu, alors que na butu Niaou amonaka clairement. Alors par là ça veut dire quoi? Parce que to yebi biso nyonso ke non batu ya FCC baza batu ya misala ya mabe baza batu ya misala ya butu. Alors que tant que na misala na bango ya butu na misala na bango ya mabe o basalaka
na ba stratégie na bango tout oyo ba montaka. Alors eza na mutu oyo amonaka mieux, amonaka très bien na butu na misala ya FCC mutu wana tozobenga ye Fachi Béton. Caméra leli aebisi Kabila soki lelo nazo se retrouver na boloko, aebisi Mulanya soki lelo ngai nazo se retrouver na boloko. Eza compte tenu na ba mission na bino oyo ezanga tina nde lelo na se retrouver na boloko. Alors je peux pas risquer ma vie parce que naza déjà mukolo. Alors na minute oyo nako risquer na nga vie nako risquer vie na nga lisute pour na se laisser faire na ba biloba loba na bino na ba makambu oyo bozoluka ke ngai kamere na sala. Nemi Mulanya, tu rêves. Félicitations na ngoyi mukena oyo à comprendre oyo alandi lignée ya Benoît Luamba parce que toi bibiso nyonso keno Benoît Luamba à revenir na raison. Aboyi kolanda dit n'importe quoi à lobby bisona régime wana passé 18 ans ya ko détourné pendant 18 ans to sali du n'importe quoi. Alors lelo tozali na président oyo azali na volonté ya kobongisa vie sociale ya peuple congolais. Tozali na président oyo azali de terminer ya que non vie sociale ya peuple congolais et s'améliorer. Alors que ngai na bino to ebibiso nyonso que non na premier discours ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aloba na biso na stade de martyr ke souci na ye préoccupation na ye ezalaka que non congolais nyonso azwa musala congolais nyonso abala. Alors que jamais un moutou ou soit biso peuple tokoba la terre sans toutefois kozwa musala. Ah si qu'on a expliqué bino voyage ya chef de l'État oyo abandaki ko voyager tout le temps. Pona nini abandaki ko voyager? Soki que non le chef de l'État abandaki ko voyager ezalaki pona ko sala lobbying comment mettre fin na guerre ya Est. Alors que nous savons tous qu'il n'y a pas de développement sans paix. Alors na minute boyebi keno ndenge zana ba investisseurs ba koya de partout pour na koya ko investir na République démocratique du Congo. Ba koya ko tonga ba usine ba koya ko sala agriculture nyonso wana pona nini nyonso wana ezali po ba pesa peuple congolais misala. Alors que nous savons tous aujourd'hui si les États-Unis et États-Unis d'Amérique lelo soki il y a plusieurs milliardaires namboka ya États-Unis d'Amérique ezali po ete bami pesaki mingi na agriculture. Alors tant que biso na RDC nous détenons du moins plusieurs millions hectares non exploités. Yango ba comprendre que pona nini États-Unis alingi atonga ba caserne yaba militaire et puis na la police na niveau ya RDC. Pona nini États-Unis a salué de terminer ya sa nouvelle génération formation militaire spéciale. Il y a armée congolaise, souci il y a États-Unis na Israël ezali batombola armée na miso. Basili sa guerre na Est pour au plus tard le janvier 2021 Congolais nyoso azwa musala bitumba esila baya na ba investissement na bango batonga ba usine na bango oyo eko permettre que non tous les peuples congolais azwa musala oyo ezali eloko moko ya ba dongolo misu bandoki ya FCC balingi bongo te mais souci na bango ezali nini souci na bango eza toujours to continuer dans le mafia
to continuer notre triste pour ôter peuple congolais à se retrouver. Mais Bamata, Bakita, parce qu'ils étaient là depuis 18 ans. Basali est l'autre côté. Mais Moutou Oyo Aye, Abanda Kosala, ils veulent comment Bachaye, Bakal, pour être Congo et développer, pour être à répondre à besoin du peuple congolais. Alors, Bamata Bakita, ba démarche na bango nyonso, il y a que déstabiliser pouvoir, il y a chef de l'État Mukwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils terrible des docteurs Etienne Tshisekedi Wamulumba et de Maman Mars. Oyo tolobara toujours que non, le train est déjà en marche. Ah sikoyoka. Bon monaki abe chole akeko kutana na Vital Kamerhe. Alors que toyebi biso nyonso Frank Diongo aomela na boloko. Jomi Dongala aomela na boloko. Edi Kapena aomela na boloko. Mais ata mukolo moko te tomona église catholique bakende ko visiter to visite moko ya réconfort. Toyebi biso nyonso ke non. Avec Pascal Mukuna. Oyo azali avec azali collègue ya Fridolin Ambongo. Oyo asa mutu oyo amemaka sangu malamu oyo asa pasteur ate ya Kaliloba. Mais totikala komona te place église catholique bakendaki ko visiter. Alors tant que touti ko découvrir na ba investigation ya FBI oyo lobi bien été plan ya balkanisation ezalaki préparé au contraire na église catholique na Vital Kamerhe na Joseph Kabila parce que ils ont compris que non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'État azali mutu ya état de droit. Tant qu'il y a mutu ya état de droit, il faut azongisa makambo na rai. Il faut mutu nyonso à se retrouver. Alors batwana zokande parce que toyebi biso nyonso ke non makambo oyo bango ba kriaka. Basala kayango ou soit ba dénoncer kayango ou soit ba lobela kayango. Pour dénoncer c'est trop dur. Ba lobela kayango pour faire plaisir au monde, pour faire plaisir aux gens. Oyo ba se laissera manipuler na église catholique ou soit na FCC. Parce que toyebi biso nyonso ke non na début un mandat à chef de l'État Kamerhe a eu à détourner 15 millions de dollars. Batu ya liboso oyo bazalaki na première position ya ko dénoncer détournement, c'était l'église catholique. Mais comment est-ce que la même église catholique va rendre visite et puis na mutu ajouaka lobbying entre église catholique na Kabila Nemi Moulanya a ko rendre Vital Kamerhe visite. Tobandaki koyebisa bino awa ke non caméra cachée ya lwaka ningini na niveau ya présidence ezalaki Kamerhe. Depuis Kamerhe a quitté présidence awa FCC Lamuka église catholique bazana qu'est-ce que c'est bazo yebate information ekoute la wapi. Alors toyebi biso nyonso ke non caméra ya FCC na niveau ya présidence ezalaki lwaka ningini Vital Kamerhe oyo abandaki komema ba information epa ya Fachi amemi yango na kingakati po bakamata position. Alors na minito ke non réseau na bango ezali clos asikoyoka toyebi biso nyonso ke non na condamnation ya la lwaka ningini tomonaki ba Burundais vivant en RDC, oyo balingaki ba se passer pour des Congolais, ba mekaki un peu kosala soi-disant marche. Alors que kuna na Bukavu mutu azali populaire ezali ba ati lukebu. Alors batu ya FCC tellement ba s'habituer déjà, ils se sont habitués ya évoluer toujours dans les mafias. État de droit ezobangi sabango, détermination ya Fachi ezopesa bango kobanga. Alors, ils cherchent maintenant par quel moyen s'allier na Vital Kamerhe. Mais l'idée na INC na Congo, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que parti wana toyebi sarabino ke non, parti wana INC eza parti oyo Kamerhe asalaki ekotikala ya ba Congolais. Parce que na minute bo comprendre que non na INC ezali divisé. Na batu oyo bazo comprendre vraie idéologie ya chef de l'État na batu oyo bazo landa luyenge. Alors dans oyo bisabino que non
bango kuna eloko eza lisusu te. Mukolo ya samedi na 12h Kingakati désarmé. Donc tous les soi-disant juillards au bazalaki kuna balongoli bango. Il y a eu échange de tirs entre bateau Tobengaka Bashikata, nouvelle unité ya garde présidentielle, na bagarde ya Kabila. Pona nini au sein ya Banamura ezalaki na ba influenceur rwandais oyo balaka ba rwandais mais bazola ta tenue ya juillet bazo se passer pour les Congolais alors qu'ils n'étaient pas Congolais. Alors nous savons tous que non, le magistrat suprême, le chef de l'État élu, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle ça qui ultimatum na Joseph Kabila ya kenon bagarde na ye nyonso falaki ba intégrer armée congolaise. Alors il y a eu du genre neti moi bras de fer parce que les étrangers babandaki komona kenon so bango balongo wana parce que Kabila n'a plus confiance aux véritables Congolais. Il sait que non azali ayi makasi na peuple congolais vi buzoba na makambu oye asala na RDC pendant 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba désarmé babandi babenga nini braconnage. Babandi ko désarmé bango, il y a eu 12 touti oyo balingaki ba s'opposer. Alors balinga bala ki sandenge bango bayebi ko beta masasi. Alors que garde présidentielle wana basali 3 formations. Basali formation na États-Unis, basali formation na Israël, basali formation na Égypte. Basali bien formés. Babeti Dieu merci. Ezali garde actuelle garde présidentielle nde ba emporter du well. Et puis ndenge tozo lobana bino awa Kabila est désarmé complètement. Bateau baso garder ezali la police congolaise. Ndenge constitution na biso elobi que non mutu akobatela les anciens dont les sénateurs à vie parce que totikala ko connaître bango te mais na constitution na biso ezalaka. Donc ezali la police parce que azali considéré net civil alors que à part le magistrat suprême, les commandants suprêmes, les chefs de l'État, na les généraux na ba colonels donc ou soit les militaires en général, bangonde bazali na droit ya kotambola na ba soda. Kabila za na droit ya kotambola lisusu na ba soda te. Alors il faut boyeba que non banda samedi ti lelo mwana mai akomi kotambola na la police. Ça veut dire c'est payé komi pembeni. Parce que ba avocat oyo bakendaki ko porter plainte na niveau ba avocat canadien oyo bakendaki ko porter plainte na niveau ya CPI mukolo ya lobi nde acte ezalaki plus et puis CPI confirmé que non première invitation ekoya à bientôt. Yango bomoni la Kabylie plaire en désordre. Ce qu'on a minito kolela yonanani okosenga pardon yonanani parce que FBI a koti makamwango pas seulement dans la lutte contre la corruption mais dans la lutte contre blanchissement d'argent. Alors tu es bibiso nyonso ke non. Ce qui les lots monnaie et mati, je m'excuse. Ezali grâce ya les acolytes ya Kabila oyo bazosala manœuvre po ba mantisa monnaie ndenge Mobutu akomaka vers fin ya mandat na ye vers 90 92 jusqu'à 95 akomaka ko créer ba pillage po batu batala kenon Mobutu azaki na souci voilà kenon akomi na pression ya communauté internationale yango monnaie ou soit ba pillage et comme il se répéter de temps à autre. Alors yango bomoni ministre ya défense Ngoyi Mukena mutu oyo apesa Kabila kombo ya Kabila bangona baba kyungo ayebisi ba collègue na ye ya FCC balanda exemple ya Benoît Lwamba ya ko renoncer na mabe ya ko renoncer na busoba eza pona koyebisa bino que non batu wana baza déjà contre mur
état de droit oyo bango balukaki état de droit ezali en marche. Ça veut pas dire que non, état de droit ezali na ba parti pris. État de droit ezali wana pona vengeance, mais état de droit eza poete mboka ezonga na rai na batu oyo bapia mboka na biso parce que boyebi muzitu na mabund basigna ordonnance oyo ba privatisaki to ba komisaki ba société nyonso ya RDC ba bien privé ya clan ya Joseph Kabila ba bomi midema po basala samibo oyo ekomaka société privée ya Joseph Kabila ba boma miba ba boma SNCC plusieurs sociétés ya RDC ezalaki ba boma yango epa ya Kabila asala ba service traiteur nyonso wana pona nini a se créer moyen ya kobanda ko détourner mbongo na biso peuple congolais. Alors fini la récréation, Fachi aye pour à remettre des choses en ordre. Yango komi comme on a des par-ci, des par-là, batubazo lela en désordre. Alors, pendant lelo na banzi que non to sukeli awa to ko développer mbala sima. Numéro nanga mwana koli c'est toujours le même. Plus 243 89 784 33 42. Plus 243 89 784 33 42. Donc des confinements et ce qui n'est kitoko malgré que non Ngobila alingi à se faire voir si ma des confinements pour ko meka ko contredire maloba chef de l'état mais Ngobila tika ko rêver. Alors makambozo qui est vraiment très bien parce que oyo tomoni oyo eza biblique parce que tomona ki na ère ya crise tomona ki na ère ya tempête Nzambe na 15e jour Nzambe l'air asilisi makambu ya Noé batinda kina no corbeau. Après 15 jours de Bayaki Kotinda, Colombe, également le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moni a Fongolina nous badilo comme boye baba, activité mususu, et puis église et kofongoma les 15. Donc ezali prophétique, ezali biblique. Oyo azana mato ya koyoka, ayoka. Oyo azam na mtema ya kondima, andima, na Congo, omata, okita. Mokonzi azaka kamoko son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Big up dans le prochain numéro. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à l'évangile.